Masia tangu akufaki batie yene akuruzi na babandi mibale bazaki ba Yuda babomi Yesu Masia batie yena Barabasi na mususu wana echika moko bamiyibi bakundi yena Yesu echika moko batie baona kurusi Yesu Masia mwana ya Nzambe yake apona kosaisa biso pona kosomba masumu na biso pona kosomba mabeda biso tokwenda na bokonzi bwa likolo Bayuda babomi ye oui Bayuda basali nini Bayuda loba Tata pasteur j'excuse parce que ils aiment tourner motoshaki à tourner te moyen puis et ça ne va pas Yangwana balubi wana soke bobo sanite est-ce que biso batutu bombaki Bayuda ils aiment biso te biso oh biso papa pasteur ngape nazela motuna nazela kokamwa biso pe tozela bazairwa ndenga nini tokoti na lisumu wana tozela Bayuda c'est contre individuel non ta pasteur na donc c'est la bango parce que les kamoyo et là kamoko général mondialement yango wana te batiaka on a vu ensemble général na besoin de lisumu wana c'est Moyuda abomi Yesu eza yope ozana lisumu wana po yopo za moto ozana makila ozana musuni lokola Moyuda bomaki Yesu bino nyosu bobomi Yesu babomi Yesu na ba meyibi ina Mokonzi monene lokola Yesu mwana na Nzambe babomi yena bamiyibi esika moko Bande haleluya Amen Haleluya Amen Kone soku misama na yebisi bino makamuna mukie yana be bakamati Yesu babomi esika moko bamiyibi